ndeko na okena kotambola kana bever quoi azwa kamo quelque chose à dire yo bando lobela ndeko mabe obandi ofinga na linde ko finga te ngana sengi na bino nyonso bozala bomoko bomoni tala ndenge poto mingisi liwa jani botala lisuki tsasa ndenge epesi valeur abimi chef coutumier kutu tolo bandengeli donc yango na zoba mama Denise merci maman Denise merci maman Fati béton merci nakokaka okanga motema te pardon pour comprendre l'émotion wana boyebino te boabananga nebike naboti barabi na batouche me nebike kuno boabananga Ça va maman, ça va. Merci beaucoup maman. Eza émotion. Maman comme on a bananaye parmi bako bauti bana pena bako bakara ndenge to ko metela etu. Je suis sûr que par rapport à maman on est obligé de ressentir un acte taboué aussi longtemps que bazana envie. Donc maman dit encore une fois donc maman oyambi biso na musala oyo ozala ba souvenir na biso tant que bandaki sur la région de Milo. Merci encore une fois. Toza bomoko mama lobi déjà. Mama lobi toza la bomoko. nalingi koswana te nalingi bamakambo bapamba te bana basi babandeko na bino omoni etolelaki vie koya na vie chane nakokodi oko bakomisaka etamabe partout okende ofilmake bomondekale bandeko na bino ya basi baza lelo sheri na ye moko apesi ye mbongo pesanga yo andeko na nga mwasi biso osali bona bavie ina na bashaba ozomona ndeko na mwasi asali mabe obengi osoli neke koloba omoni yo nyonso eya malamu te bareseau sociaux ekoloba n'importe quoi ata bino moko ya nasengi bino pisi nga natikeli bino ka boza bomoko bolingo mpe bolinga basi na bino bandako boyokinga basi na bino bandako balinga bino kwa bino nde bana mama. Merci maman beaucoup pour la maman. Merci beaucoup encore une fois. Maman lobby. Maman, pour la personne me commenter, mon maman lobby a une initiative autre sur la qui ont déjà entre nous. Eh Bicha, oui. Ouais, sur la qui ont makambo et ça non nouveau départ. Donc ça le rôle à route nous avons mutalobé lui na makambo biso de ato sur la qui. Donc voilà. Tolingi surtout ba makambo ba biso bati. Départ ya faille pesi biso moi intelligence toute vision ya makambo bele. Donc maman lingando ngoza boye yo moko pesa biso encore félicitations na makambo to efa biso après ça de makambo to sobola ki moni que za ba maman moko na le lope na moni sur maman pembele ça m'a fait du plaisir parce que nous à l'époque quand on était des gamins en fait comme on dit en français on a revendre à pena boye tout autant na la télé aux RT le plaisir na biso état que artiste ata plaisir ya komona to ya jouer na mutu oyo abanda ekota na pays idole na ye. Donc maman ngana ebiso na kombo ya ba diaspora tout pour recevoir yoti ya makambo to plutôt que on nous a non moins les kambo au moins to sala action mo féliciter biso. Merci beaucoup. Bobenga penga pa botuna pe biso basi bobenga voilà tala motabenga biso ka biso ata bino si tout yo le to benga benga mama na obenga ozala bomoko na moninga obenga makombo na ile alaka boza minute mama pembele encore moi maloba pona bana na yo papa na ngai na ba mama na ngai
Vraiment, merci. Nasepeli lisusu lelo komona bino. Po nayebi mbula ngo te, sanza ngo te. O tozalaka na bino, tosali mosala, eboti mbuma. Lelo yo bomati mati bokeba poto. Boye, bosengi lisusu tosangana. Vraiment, esalinga kitoko. Esalinga penza kitoko. Ezaleli oyo bobwaka te. Bozala nango penza. Ke boye, tika tobenga ba mama na biso. Tika toluka ba mama na biso. Bozana posa conseil, bobenga, bosenga, bokozua. Po oya senga kayende azuaka. Ye mutu bapesaka. Ya wana koyebisa bino. Esukela boye te. Ekoba penza, ekoba. Poko mona bino boye lelo ndenge na moni bino. Esengwango eza pasi. Nazokoka penza koluba te. Nazokoka penza koluba te. Poko mona boye lelo. Eza matata. Eza matata. Poko tala banda tozalaka kuna na mise. Toyambani na ans ngabi. Papa. Obunga. Tio kenda poto. Niko benga. Niko loba. Eloko te. Abima apembele pardon. Toko solola. Tokokutana tokosolola. Pardon mama, pardon. Otambusa makanisi te ngabi te natambusi. Po ekamwisi ngai abite. Mama zalaka kandenge ozali. Lokwa na moni subo elelo, vraiment na moni keza ya solo, na moni bana na biso bati biso na motema. Eza liseki te. Eza vraiment likambo ya solo yango wana. Bino ndenge boza wana. Ndenge bopesi biso ba libero. Na ndenge bozwi ya biso. Boye bakotuna ba santé, bobengaka. Ngai mama na bino o lelo soki bomoni nga. Il faut tosenga Nzambe merci. 2 fois poison. Oh là là. 2 fois. Poison. Diabète ekoya, tension ekoya. Mais Nzambe oyo abombaka nga batelaka nga. Nzambe ya papa Simon ki mbangu kianga. Yende na salelaka fière. Po soki yete de lokote. Yango wana. Bobondela pona biso. Biso pendenge to bondelaka kaka pona bino tomonana te. Ekoba kaka. Pe eko changer te. Eko tikalaka libela na libela. Malamu to sangana kapoyi. Meto zela te ke moko akufa te. Wane ya kitoko te. Wana pende eza kitoko te. Pona biso ba mama na bino ndenge toza boye. Kaka nombre bomoni boyebi. Bino pe bana bosunga biso. Na bino bande kwa poto. Misala na biso boyebi yango très bien. Bosunga biso toza pe ba mama na bino. Yango wana na lobika bongo. Merci, merci, merci. Na ba oyo bali kokende. Bakende kaka malamu. Babosa na biso te, biso pe tokobosa na bino te. Yango wana kaka na lingaki na lo. Tozela te muta kufa après lobibo bandoya tosalaki boye tosolaki na bana mai tobi non il faut to banda kotalana tango tozana bomoi toyaka Kinshasa bon ebi séjour na biso ezalaki vraiment court mais on n'avait pas le choix to leli ensemble comme on dit il y a un temps pour tout to kanisaki pe pona nini te
tout le monde a maman na biso donc tout le monde tu bien que maman Boli a en pleine convalescence na Maroc tu souhaiter pe ba bonne guérison biso so bana na esika tozawa to baki to ana ba maman na biso to ana ba ya na biso basali musalo pendant longtemps tozala na bango to kenda po to la mususu distance to ya kaboto kanisa te to bi désormais makamwana esili donc so toza na Kinshasa faut to zo rappeler temps ya kokutanaka to kabola ata mo eloko romela tozaki très bien réussi et pas ser na biso Léanda to pesier merci tozaki réussi et pas ser na biso Belleville pour ne citer que c'est là-bas oyo ba monaki ba recevoir biso alors biso pe na part na biso to ba to rozonga te donc tout le monde a maman na biso je pense tout ça moi kubenga moi ebele mais maman pembela monani to pesier merci à mingi to pesier maman linga merci tokosenga pe na bandeko boza musika bazaki kolinga groupe Salongo bayebake 50 ans ya groupe Salongo eza kala mingi te biso bandeko toza ya diaspora soki nzamba asungi tokoya soutenir ba maman na biso na fête na bango ya nini et vous allez sengo mingi to se soutenir tant que toza na bomo c'est très important même bino batu botala ba groupe Salongo botala ba maman na biso bozelaka ate lobia poko mo benga na ngala tinda yanga non laissa maman linga lelo tanga zali laissa maman pembeli laissa maman bipendu laissa bandeko tout soro lingo sunga bango dans leur vivant c'est très important alors bisomo tolobi on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même bisomo no to banango po pe ça peut battre mususu boza musika motivation ana que to sungana tant que toza na bomo bilobo to kolo banga to pesi déjà maman merci na ndeko recevoir biso pa na yo to salango de ndako anda parce que mikolo eko maso tozo voyager to bando ya groupe ezate to ya mama tanga tout ça na ba initiative belé to solina ba peshanga bazawa na ba Léanda ya bazali je pense pour moi na pas tout ça zo maman bana bandeko na bino ya basi si bayoki te na kotambola na ngondo kobeta surtout bango na kobeta bango na si na lobaki na kobeta bango pe ata na ongangela bango baoloba ngela loko te ata batata na bango o balakisa bango musala ozokanga ngana na esengo ndenge Lea ekokuta na bino kuna irsi pa ekokuta na bino kuna esengo na ngana ndenge boyambaki donc na sepeli ya koloba bana ba okiko kende bote o ngana sali o jani pa bandai kolia bino nyonso bokoli na loboko biloko na bino yangwana bolia na lobaki ata na ziki moto ata ba ko nde na bima na 5 su ba beta nga ata ngondo pona bana nga ba beta nga pona ngai na Barcelone mo journaliste mon côté asimba blo na biso tozui matanga awa tomoni cotisation mukite mama basali ba vie na kombo na biso basali ba live na kombo na biso bafingi biso olingi kolia kene na mbinza olingi kolia kene na mbi totiki mbongo kuna bosi à 40 jours merci vous pouvez nous libérer humiliation ma confrère Bino Daniel ah na terrain mogo, moi j'ai toujours dit, c'est un penseur en fait, à Boulama, moi ça va très important. Dès qu'il a pensé à cette idée, il va acquis partant. Comment la maman Linga, comment la maman Yosualiawa, et ça fait toujours plaisir. Plaisir les animes. Ma maman autant va bander théâtre, parmi Bino Tozaliawa, Biso Toalia, Tam Soussou Bagotama Ilante. Alors tant que bazo kola na arwana bazo virir na arwana dozo accompagner bango vers la retraite ya musala oyo donc surtout vous en avez besoin de soutenir bango dans la disons dans la même par présent na vie na bango ko pesa bango coup de pouce ko la bango ke boza bino mon côté boza na biso ba na bino toza ko soutenir bino na ba circonstances nyonso nouvelle moko ya pasi toza nango maman Boli aza na convalescence na Maroc. Donc, Nzambe a ça la grâce parce que tous les retours en bonne santé, à comme d'habitude.
donc maman olelo bayambi biso tozolia tokotonda tokosepela ndeka ansa beta isete bateau bamemi caméra, s'il vous plaît, ne touchez pas à nos ouins. Nos ouins c'est la nourriture, beau simba yangote, côté les mamie. À bon attendeur. Déjà merci. Dans la diaspora parce que on va dans la photo. Déjà. Là où maman ça m'a souhaité. Déjà on a une partie à soirée à maman. Je pense qu'il a déjà passé. On aura dit maman pour ne pas dire bah on est la section de là. C'est bon quand les alliés ma candidature est en partout et ça il y a la diaspora là on va tout ça là. Celui qui va mettre un bazar il faut tout à la rabango tout c'est la raka du vote. C'est bon l'acceptation de la télé balé à la sonia parce que tout ça télé. Comme bon bazali ça va pas parce que là il va que bazali donc il y a madame vous a tenga mukie tout le monde a rabango. Donc voilà. Donc en tout cas, la diaspora, nous allons continuer à combattre la vidéo. Nous allons annoncer à aller à Tokyo. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire quand je parle de sa maison, c'est là où elle travaille. Il n'y a pas photo. Donc, toujours un exemple, la nouvelle génération, la jeunesse d'aujourd'hui. Prenez l'exemple chez vos aînés. Exemple Oyo. Il faut apporter un plus. C'est-à-dire aux à la Bomoko, aux à la Tougeda. Ils sont salariés Moussala Oya théâtre. Dozo tourner ici là na makaya buna scène. Ngana kolia ngo na kangi misu sans que na poser ba question. Mais le comme ici que mutayi na nzunga bilo akolia, bokomi kobanga, bokomi na inquiétude. Ngana bando tia poudre ya si là na tia poudre ya ici na tia poudre ya miracle. Je me posais pas de questions parce que baza bandeko na nga ya basi. Mais le beaucoup mina inquiétude moko on dirait luande comme pembeni. OK, ande fallait à la pembeni na biso. Donc tout ça là est fort, aimons-nous réellement vivants. Je réponds, aimons-nous réellement vivants. Il ne faut pas profiter de la faiblesse, il y a na biso parce que la fashion, c'est comme si il y a quelqu'un qui a tracé les chemins pour y aller après. Donc c'est-à-dire que à ça qui est important. Biso va toujours les cas où toujours dans le chemin na on est dans cette nouvelle les gens qui ont relié à ma journaliste non on a bien séduit Aïcha maman Maboli nao ya maloba si esi bongo toso. Non, moi, je comprends que vous m'avez dit que vous avez dit pour la journée. Tout ça. C'est non, c'est là. On peut en dire que nous sommes merci. S'il vous plaît. Et ça, moi, en candidat, mon prix, ça la vie bien. Selon trois tirs, Tobimino Mouké, Tokati, match et après, ils allons la deuxième mi-temps, ils allont dans la classe, Babi récréation. Après, Torozang.
Vous comprenez? Après, tu rejoins la biseau. Moi, récréation, moi, mon cœur. Après, tu rejoins. Merci pour la biseau. Après, c'est moi, mon cœur. Après, tu rejoins la biseau. Ça gêne. Ça tout là, on peut s'assurer à 500. On y a sous la pluie, hein. Vitesse toujours. Ouais. Touché. Mais maintenant que mère Yambi, bananae, un mot, hein. Ouais, ça ne dérange pas, on est dans le banine, on a fait. Voilà. Il y a donc il y a banana parce que c'est la retrouvaille. Voilà. Où il y a un monde vivant, où il y a en France, en Porto, en Europe, dans les diasporas. Attends qu'il y a Tambola qui, les lags de Onabango Janify, où il y a Porto, puis il y a le soutien de Kinshasa, Balaxi Bolingo Nabango. Il y a pas maman la bango, maman Lina, maman Bana Nyonso. Il y a besoin de ranger les gars, maman Elamba Lamba. Elamba. Lamba. On a mon boké salami. La boké dans les boké en poka, les boké à Monganza, les boké à Ngulu, les boké à Mbikana Soso, puis les boké à Mbisi simple, les boké à Payanga, Kongwasika. Il y a plusieurs de Mbisi, on a maman Ebiku Bakombo Musunga na Ebiti. Vraiment, en tant que fils biologique, il y a maman Lina, comment on a pu bananae du côté professionnel et ça Lionel. Ouais, merci bien parce que ils sont la maman, ils ont raté pour maman, c'est que nous sommes tous là dedans. Tout le monde a art, une action sur art, tout le monde a coding, tout ça là, on est à la Rawana. Tout ça, mais là, et puis tout le monde a théâtre dans l'église. Et après, tout le monde a séparé ça, maman a séparé ça, et puis c'est ce que pour ça on continue. Bébé, tout le monde a pu boire. Donc c'est ça. Là-bas, autant mal, on a un autre. Voilà, mais il y a ma cam. Merci beaucoup, Touché. Merci. Ouais. Kalamine qui est aux Anaïs. Aux Anaïs, on a fait tout le bac international. Du coup, c'est tout là. Voilà. C'est bon, hein. C'est mon mingi. Bébé à moi. Est-ce qu'on a un bébé papa vraiment. Et ça Lionel. Maman Lamba. Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel.